Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyo so ya sikakande tolobaka toujours et encore boye malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas bandeko nanga soki ezambala liboso esalimi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. Tosenga na yo sabuni masi vema. Tango zo sabona kabongo kobosa na pete koklikaka sur ngonga ya notification. Madame ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobanda kotia kaba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé. Toyeb Sarabino toujours que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr ezalaka toujours et encore musala na biso ya koyaka ko informer bino soki ba sango ezali soki ba makambo ezali soki ya sika ezali tolingaka toujours koya ko informer bino po toyebi ke vous informer c'est notre devoir. Oyo tokoboya te oyo pe toko wangana te. Voilà, triste nouvelle, triste réalité, la famille kolala kolamukana sango ya matanga. Kolala kolamukana sango ya mawa, kolala kolamukana sango ya kolelisa, kolala kolamuka na sango moko ezo sala pasi mingi na motema. Nalobaka toujours et encore liwa bandeko nanga tango liwa eyaka eyebisaka moto te ke non lelo nde okokende lobi kuna nde okokende te. Liwa elobaka te. Liwa ezalaka neti mopaya. Kande tozalaka mapaya moto aye kotoke na porte tango fongoli ale liwa pe koti ezalaka bongo. Alors yango eza vraiment important na kilelu oyo en tant que pe moto koyebaka ndenge nini ya komitambusa. Eza na bato mosusu bazalaka na se ya moi oyo azomona neti yende suka a part ye moto mosusu azate bakota na bilamba ye alataka bilamba o mokili bato batikala kolata te. Asala ba voyage ya kilikili me abosani ke na se ya moi toza ba pèlerin. La famille lelo toye na makambo ya pasi pe mawa concernant comédienne Luna Mienzi. Na bandi ebela batu bayebi Luna Mienzi ebele ya batu basepelaka na ye. Comédienne Luna Mienzi abandaki ko évoluer epai ya Belleville Kandi na Belart. Nde bisika bandaki ko évoluer jusqu'à ce que oyo ekomaki bayaki kotia ye zemi na tango akendaki poto akendaki na ye kobota ne na poto wana ndenge eza boye ayaki pe kobengisa mama na bango. Luna Mienzi pas même une année abengisaki mama na ye na minute pe na moma oyo tobeta lisolo mama ya Luna Mienzi aza na ye na poto. Alors sango ya pasi pe mawa eza matanga oyo ekoti na famille Mienzi. Matanga makambo ya liwa bandeko na ngai en tout cas yango esali biso nanu pasi ya makasi, esali biso nanu pasi mingi na motema, esali biso nanu pasi ya kosakana te. Kande tolobaka na bino liwa ezalaka eloko ya liseki te. Soki na quartier bato bakufeli bazolela yo kokende na matanga wana te keno obanda ba critique obanda koloba o nyonso yo kolinga koloba ezalaka bien te. Po liwa soki nanu yo kufela te okotikala koyeba pasi ya kokufela ndenge ezalaka. Me bato o bakufela ba papa ba mama ba yaya ba leki ba mibali basi botu na bango bakoya ko expliquer bino ndenge douleur ezalaka. Yango ezalaka toujours important yo kokende na place ya matanga olukaka oluka basungi nani bokotonga na ye nani moto alataki bien na matanga nani moto alataki bien te parce que ekoma nango na ntiki ya biso ba congolais. La plupart ba congolais lelo bakomi kokende na bango matanga pona ba avantage azokende na matanga yebi ke kuna ekozala sapologie tokendaka na matanga pona sapologie mais plutôt tokendaka na matanga pona kolela. Alors toyaki kovanda totelobi vers 12h nde sango ya pasi eyaki kokota sango ya mawa sango moko oyo esali biso nzoto malili esali biso somo
sango matanga eza papa ya Luna Mienzi akufa. Papa ya Luna Mienzi akufi. Aza lisusu na biso te. Batu o balandaka deja ba biographie na sala biographie ya Luna Mienzi na chaîne na biso mosusu na loba Luna Mienzi papa na ye na mama na ye bakabwana. Toyebi te soki lelo o bazongana, toyebi te, mais oyo biso toyebaki ezake papa na mama bakabwanaki. Bazalaki lisusu ensemble. Luna Mienzi akola epai ya mama na ye. Vike mama na bango pe abandeki kokende kotekaka koluka mwa mbongo pona bana na ye batanga bino moko boyebi kaka. Alors séparation ekotaki ya papa na mama eza teke bazalaki na bana babota papa kenda na kote na ya bota mama te. Bazalaki na ndako moko mwasi na mobali babota Luna mwana liboso na baleki soki misato soki 4 baleki ya Luna. Mais eyaki kosala ke kobeba na ekomaki kokota, koswana ekomaki kokota, makelele na ndako ya libala oyo eyaki kopesa courage ya makasi ke non il faut bakabwana. C'est ainsi que papa na mama bayaki kokabwana. Na ndenge bomonaki mama ya Luna Mienzi azalaki obligé ya kozonga ya kozwa décision ya kokende na poto po ayebaki ke azala na ye na mobali te. Sango eza ya pasi, sango eza ya mawa. Avant tokotana na mozindo na kolingana ko présenter ba sincère condoléances na comédienne Luna. Toyebi que ce n'est pas facile. Mwana nyonso azalaka toujours na besoin na ba parents na ye. Ata soki bakozala wana te, ata kosololaka, surtout biso basi. Ezalaka na batamoko ovandi penza makambo mosusu ozo comprendre peut-être ka mobali na yo te. Oza na besoin ya mobali mosusu aya koteya yo, aya kopesa yo mwa conseil. Ko mibali mosusu ezalaka nde ba papa. Papa na yo soki aza na bomoi, ya mosusu ata soki koza mosiko koki kobenga papa, tala makambo oyo nazomona na ndako na ngai libala. Tala mobali na nga boye boye akoki kopesa yo ba directive ke biso mibali tozalaka boye kende na ye boye boye mwa conseil moko ekosunga yo. Siko na minute oyo Luna Mienzi aza lisusu na papa te, atikali ye moko oyo ezosala pasi bingi na motema. Ma prière est que Nzambe alola apesa yo kimia, a consoler yo, a fortifier yo pe. Parce que biso bato tokoki koya awa to présenter ba condoléances tolobi o nyonso tokolinga koloba, mais mutu o penza a consolaka de vrai ezalaka ka Nzambe. Ye moko ka ayebaka ndeni na ko consoler biso po ye moko nde ayebaka mitema na bango na biso plutôt ye moko nde ayebaka oyo toza nango posa ya koyoka eza mwa bongo. Mes condoléances na famille Mienzi nyonso mobimba de partout bozali. Bandeko ya Luna, côté ya ba papa ya Luna, toye vraiment ko présenter ba sincère condoléances. Prière na biso ezaka que non Nzambe apesa bino makasi ya ko surmonter étape oyo. Eza étape moko eza facile te, eza étape moko oyo motu moko te akotikala ko souhaiter te. Eza étape moko ya makasi. Alors prière na biso ezaka que non Nzambe alola azala na bino kozala toujours et encore malamu. Yango na eko profiter pona bandeko na biso mosusu balandaka biso nga na betaka toujours c'était sur makambo aliwa. La plupart à bateau tozalaka na biso tozo vivre kati kanga na vivre. Bato ebele babosanaka ke na se ya moi tozalaka bapaya. Na se ya moi oyo toza ba pèlerin. Lelo o Nzamba koki ko décider ainsi. Nzamba koki ko décider na balolenge na yo ke non c'est le moment okendo pema. Moyen oya kosala autrement ezate pe kotikala kozala te. Na ye penza kopesa bandeko mosusu yo oyo mesana na yo kana vie ya kotongaka. Obetisaka ka bato mutu. Olingaka te komona 2 personnes bazo sololaka. Yo soki ka komoni 2 personnes bazo sololaka souhaito mission na yo ezalaka kaka oya kopanza bango. Tika. Lelo oyo oza na chance, oza na bomoi. C'est le moment profiter
ya korepare vi na yo. Kozela te ke tango okomi kokufa nde okomi koluka nanu kosenga bolimbisi, nani mutu kosenga te. Tango oza na bomoi ezalaka opportunité ya makasi ya koprofitaka obongisi na ba oyo fo obongisa. Ezalaka toujours important. Na yeba ndenge nini na kotambola. Toyebaka ndenge nini na kotambolaka. Kotambolaka ya kotambola tambola te. Batambolaka ozotala bisika nini ya konyataka makolo, bisika nini banyataka makolo te. Eza na ba place mosusu yo en tant que mwana Nzambe okoki konyata makolo na yo te. Bisika place bazotongaka bato yo okokende konyata makolo na cadre nini. Bisika place babomaka bato yo kozala bakamarade ya bato oyo babomaka bato mpona nini. Tomibatela. Soki okomibatela te, moto alibanda, moto mosusu akotikala kobatela yo te. Lelo tomona bato ebele baza kotia makanisi na bango, espoir na bango, kondima na bango epai ya bapaster. O biso paster na biso akosambela mpona biso tofutaka ye dîme. Dîme tofutaka basala Nzambe te, na dîme ezalaka 10% oyo ezalaka recommandé na Bible. Mosala nyonso ozosala il faut kofuta 10%. Yango totiaka dîme. Dîme ezalaka te ke nazofuta pasteur na biso pour ka banda kosambela. Pasteur na bino pe aza na ba problème. Na se ya moi oyo moto na moto aza na ba problème, eza na moto moko te oyo akoki koloba lelo te ke non nga nazalaka na ba problème te, moto nyonso aza na ba problème. Et surtout na ba fin ya année, ezalaka toujours important kotelemaka na ba prière. Bato ebele bazalaka na ba distraction, donc ye eza kaka makanisi na ye nyonso eza kaka tosombela bana bilamba kolata. Biso moko kutu tokolia nini jour wana? Bokolia nini? Est-ce que aussi ozwi ata temps ya koloba décembre boyi na jeûner ata jour moko kaka na consacrer mois oyo comme ekomi mois ya suka ezosila tokota na année ya sika na tia yango na maboko ya Nzambe. Nzambe azala na biso année ya sika oyo ekobanda to banda nango bien. Est-ce que aussi ozwa ata wana? To yo makanisi na yo ezaka biloko kolia oyo kolia lelo epi oke kobimisa ngo. Ezaka pasi. Ezaka pasi ya makasi. Bokota na page ya Facebook ya Luna Mienji na page na ye ya TikTok. Bokende ko présenter ba condoléances ba oyo nyonso balingaka Luna Mienji. Bokende penza ko présenter les ba condoléances et ko sala toujours et encore malamu mingi. Voilà. Je m'excuse, tokomi na mwa suka presque ya partage na biso ya lelo kande boyebi biloko ya kitoko yomelaka te, biloko ya kitoko ikendaka nango mbangu la famille. Soki otielaki nga j'aime te tielanga ekosala malamu. Bye bye et à la prochaine. Ciao.